Voilà, merci Bana Congo, Bandego Nasir, Bozola Nabiso Belé. Le 25 jours à Noël, fêtez-le avec un partenaire idéologie. Kinshasa vraiment bazo fêter kitoko. Je pense que Bandego tout Bobengaki, tout ça déjà en clôture il y a fin de l'année. Je pense bah événement au ezalaki na kini. Il y a fin de l'année au Bozelaki ezali concert. Il y a bien Nabiso Mopa on a concert il y a Jibem Piana. Mais on a informé bien étant que témoin oculaire. Il y a événement vient Nabiso Mopa azaki KO debout il y a papa chéri parce que tout le monde vraiment suite il y a concert. Tout cela qui vraiment bah invité nini oyo bakoya na concert il y a chaque leader ou ben ser invité. Nabisa qui vient na Mopa o kotiela na yo vient Nabiso wera muté maté. Papa chéri na président wera bazalaka na bango ba master. Même bazoyo kanate bazali ba camarades. Baza ba camarades oyo baboyaka jamais ba déception. Jamais na ba moment oyo président wera azui makolo na ye inde aye concert etant que invité ya président Kofi. Na yeba ki finalité ya makambo oyo e kosuka kaka na déception. En tout cas félicitations na Dicap la merveille Fally Ipupa. Lelo Fally azobeta mobange na concert na Bujumbura wana Bujumbura eza ya koinda lelo le 25 je pense que donc na kati ya Burundi wana donc eza ya koinda eza vraiment jour ba congolais tout bakoya bato ebele bakoya Fally akobeta na kati ya stade esali biso toujours bien. Radia Buboni bien Ken Piana lelo le 25 tomoni kini pepele. Le 25, tu as fait kitoko, tu as par rapport à concert, il y a Kofi, na papa chéri Jibem Piana. Tout le monde Jibé, à la laisser Kofi KO à la fin de l'année. Kofi a joué film Boupena à la fin de l'année à Lali. Commentaire nous Kozani. Ah, Kofi de Azawana à Lali na déjà. Voilà. Kofi barambu ya Jibé na wera, akota rangote parce que bango baba dia bandeko. Ranki na bango ekotera nango Kofi te parce que bango ataso baswani ndenge nini bakoyoka na parce que babanda na bango kala Kofi yona alali lelo za mukolo Noël to mo na rande bazo fêter biso daki to fêter ka boye lelo za le 25 Noël hein ba joyeux Noël na bino nyonso bozolanda nga Rose Rajabu la section bolinga mingi na Paris na Londres wapi partout o bino nyonso bozolanda na pesi bino mbote ba joyeux Noël Rose bolinga mingi hein polémique ya Kofi vraiment Kofi à la ligne KO. En tout cas, tu fungola ba journaliste moi bongo été abino. Ceux qui osana papa chéri, côté ngano président we raté. Ceux qui osana président we raté, côté ngano papa chéri te po bango bazana ti singa famille ate bendani me ekozongana. Parce que bomoni bino mo déception o eleki na fin de l'année et là qui si que bazala na bango ba frère, je pense que papa chéri a sayemba mwana ya batu ata omelisi libele ndenge nini suka koluka un jour baboti na ye bomoni bino moko héritier Watanabe malgré maison mère ezoye mais lelo héritier alakisi ke racine na ya musique ezande BCBG place à route avant comme chez vient na biso wera. Je pense que polémique ya wera président wera na faire batu pe boko ta na bino te parce que suka fere ya kozonga kaka na maboko ya papa na ye. Donc oza nango ta ya distraction te tozolobela fin de l'année yango yo. Je pense babila ya musique félicitations na Fally Ipupa abeti ba pays africain belé. En tout cas Fally album na yo Tokos 10 sur 10 sur le marché. C'est Léo Scrum zongela musique ndenge toyebela c'est Léo. Ezate ke ba vidéo na ba groupe WhatsApp c'est Léo to komi ko lemba ba mémoire ya ba téléphone na biso et komi ko lemba na ba message na yo c'est Léo et komi ka publicité na ba groupe WhatsApp yo so mona leader bo finga ba leader neti ba Fally bo sala makambo neti ba Fally bo so mona Fally akopti na groupe WhatsApp moko boye azotindela bato ba message ba vidéo ba nini mais non jamais faire ko sala ngote héritier ko sala biloko wana te na ba groupe WhatsApp avant ya kofinga mutu mitala nanu se mesire nanu yo moko ave oleki ofinga kini yango elengi mupepe kitoko
moyen te kini eza oma bien mais c'est le so wa musique te fanda non na ndako parce que biloko ozosala ya nango na ntina moko te yo ofinga Fally te parce que Fally osala makambo ezomonana lelo Fally azobeta mobange na concert en tout cas bokote ebele talaka Fally merci vraiment Fally osala makambo ezomonana c'est le ozongela musique ya kala so ozokoka te fanda na ndako. Voilà, merci Fally pour handicap la merveille. Moussalo ozosala Fally en tout cas coup de chapeau. Biso toza na fin de l'année, tozo fêter kitoko. Donc il fallait pour handicap la merveille, te pesi au bambote. Fally pour ba leader tout bobeta ki musique ya bien. Na année au te pesi bino vraiment ba félicitations. Donc papa chéri si ben piana. Te monaki salle vraiment ezalaki plein à craquer. Concert kolia komela ofele. En plus, papa chéri si ben piana ben ça biso ba journaliste nyoso. Après ça biso 6 billets. Tobulaki neti ba 6 billets. Ezalaki ba 6000 francs o batu bazwaki tobi musique yango komi ba musicien so ba bengisi batu ba pia batu ba 6 billets. Tokei kotala na mopanzi tomoni pena ba billets yango ezalaki nde ba $100. Ya bo ezalati en tout cas papa chéri merci pour honneur. Merci pour honneur au sali biso vraiment ba journaliste na fin de l'année ba cameraman ni pe bazui. Kunezate ke journaliste faut zalara motosimba galisang. Asengi na ba cameraman na ba journal tout le monde bazumbongo. Jubek pour ça na moi côté tout le monde bazwa kimbongo. Je pense que à la fin de l'année Jubek c'est Apolline Lumumba la dabiso Adel Joro Bagou danger. Bambote tozo pesa pesara na bandeko tout oyo basutenaka musa na biso bato ba landa yo message ndi opesa pour la fin de l'année. Donc message on pesa zakaka d'abord nzamba sungi biso to banaye na janvier ti l'autre mois de décembre c'est bien gloire à Dieu bambote nanga na ya nanga sœur nanga Pauline Lumumba o benga sagesse intelligence discernement maman katia ba maman maman o balobi Congo a besoin ba maman ko maman Pauline pour na épanouissement mboka oyo. Voilà. Du Cap la merveille, bomoni bilo moko. Tout ça le 25 décembre, Fally na Fally. Papa chira bete ndu le lobby kitoko. Il y a vraiment des témoignages recueillis après. Bozomona na bino moko ba pano pe ya Fally. Et là ça artiste Eraza Star na mboka na faut batia pe na ba pano et ça la rabia po. Eraza Star amunene na mboka no ba reconnaître na ba pano te se que tika na yo. Maintenant, tu as dit que artistes doivent défendre l'élo musique à Congo à travers le monde. Voilà. Vous en comprendre. Tu ne compares jamais ma professionnel. Fally c'est un professionnel. Ça rien à dire. Album Tokos qui Tokos et bête dans la boîte de nuit. L'élo tombé KO. Fally n'a Fally rien à dire, rien à prouver. À quel icolo? Si vous n'avez pas, à fond le mutunzela, yo mutamuki, à toi qui jaloux, à toi tongi. Tout le monde a cherché l'album Tokos. En tout cas, Fally coup de chapeau, qu'on est sur cette lancée, persévérer, parce que des besoins d'artistes, des talents, le rôle à eux pour défendre comme il se doit. Dans les bandes Namboka et puis Bambo Tebele est leader des leaders charismatiques, ABC, aspect beauté, charisme. Fally pour la bengaye, soin taïboté. Voilà, merci Jubel Tozanano. En tout cas, bandeko boye bakeloko moko concert papa chéri abetaki ezalaki concert VIP kuna ezali par rapport à nombre de places parce que chaque table ya salle wana babillet nango vraiment silaki à partir ya 17h parce que bato msusu bakoma ko mituna oh non plein yango bato wana eza salle oyo ezalaka te ke soki nombre ya ba place limité koki ba déborder batekela bato ba billet kuneza chaque table ezana 10 billets ba table msu ya ba 20 billets. Je pense que président Constant Maria qui concert PDG Cardozo Mwamba atteindre délégation bato vraiment ba ki moi ebele vraiment makasi. Je pense et ça là qui biso toujours plaisir papa chéri ba table tout ezalaki ya aussi là dans concert VIP et c'est un débordage te po muto afuti $100 il faut faire à l'aise ayoka musique ya kitoko to sepeli na présence ya héritier Watanabe ndenge pa yaki la Pulga président Adolphe Dominguez président Ferregola ndenge boyaki vraiment et ça là qui honneur et danger pour la musique ya Congo et kende toujours de l'avant na habike Adel Joro Bagou danger Holanda biso Rajabu na habité au Baksanini
pour ezali émission ya fin de l'année émission oyo efezala na mbanga danger po bato balanda biso na poto il faut que faire comprendre bango que non awa toza na kini oyo bomonaka eza mboka moko ya danger koleka bamboka tu nga ere nakendaka bamboka mosusu naokaka nangaka sofi ya kozonga kini po Kinshasa mopepe ya kitoko boye eza na pays moko te na monde nzambe asala yango kitoko neti RDC donc nayebi te Rajabu okokomante nini elonga na oloba to na fin de l'année tara mopepe ya kitoko boye tokoti mbula sika biso toyambi Yesu na kati ya mitema na biso est-ce que eza na mboka moko na monde entier kokali na RDC jamais omona ko mutu azouta kutu musika azouta poto me azoyaka kini kini etonda bisengo kini etonda ambiance nyonso bolukaka eza nango na kini yao talaka kini ya nango bien voilà balobi bokoleka biso botonga na bino danger makambo nyonso mais biso ambiance oyo tozalaka nango na kini mwa ambiance oyo tosepelaka na biso bongo na mboka na biso toza na bawera na biso toza na bajibe mpiana na biso bafali na biso bafere na biso sele yo te bamusicien baza mwa ebele yo moi batia pakati ya seleo afana eso okokade tokoti ane ya sika atika kolanda polémique na bato baoleka ifandi mafali toza na bakofi na biso Jubek nayebi te par rapport ya mboka na biso mopepe kitoko climat kitoko kolia kitoko mai ya kitoko na fleuve okoloba nini toza na fin de l'année toza na pays moko bobika Congo ya Lumumba Congo ya Kasavubu Congo ya Kabila le père Congo ya bafali ipupa tale biso ba jeune to molata swago bo fali tolanda fali to imitaka fali biso ba jeune élégant accoutrement nyonso bo mona bo ba jeune tout génération tout fali la fali to la ta fali to ra musique a fali to savourer la bonne musique en tout cas Kinshasa kitoko Kinshasa lengi la terre de nos ancêtres qui la belle qui propre de ba vrai chéri ba ali ba vrai Joe donc toujours fêter kitoko la Noël donc qui ne zel lengi makasi quoi na bisaki papa chéri venanga choisir ma tata le vénérable maître venanga choisir ma tata l'homme qui monopolise les billets verts ba dollars ba euros ba francs suisses la livre sterling vieux enveloppe en outil à $1000 na monaki félicitations vieux merci mon vieux merci beaucoup voilà merci beaucoup na ebisaki papa chéri ba catalogue eleki trop adversaire à mon anate papa chéri depuis abandi robete à tous les leaders na griffe ya Yoji donc Yoji ya mamoto papa chéri afukamisa tous les leaders à genoux donc 8 ans depuis 8 ans yangoyo 2010 à 2018 yango tokota papa chéri RC de Yoji conquérant azomona te adversaire azomona te on sentit pena papa chéri donc azolata ba chaque ba nouvelle collection Yoji batutu bakima po ba bi côté wana eza bilamba cher makambo wana ezalaka vient na biso papa imamtazana makambo wana donc ba Yoji wana tout etika maboko papa chéri côté kolata pena na catalogue blague à part et ça pena un beau gars enveloppé du soleil souverain les grands leaders tout le monde a ma collection tout le monde a des tickets tout le monde n'a rien à dire, rien à prouver. Tout le monde a vu un sac à Yoji à ma moto. Donc, tous les nous, les catalogues, en tout cas, vieux. Tout le monde a un vrai descendant Papa Wemba. Voilà, merci. Merci beaucoup. En tout cas, Papa chéri, leader à Pembe, Papa chéri. Si, à Rolata, souvent l'équipe à Rolata, souvent l'équipe à Bayoji. Papa chéri, en tout cas, merci. Batu ya Pembe, Bazara, na pouvoir, ya Okabananzoto. Otali Cardozo Mwamba, Akabara trop. Papa chéri, si bien piana, on l'a payé 6 000 francs, après $600. On sentit que Moutou ya Mwindu, en Kabelo, 6 000 francs. Moutou ya Pembe, papa chéri, il y a qui multiplié en dollars. Après $600. Tandis que kuna baswana qui, pour 6 000 francs, au sommet on a événement ici, leader a payé 6 000 bongo. On est pour faire d'abord discuter, Moutouna Moutakom le cas déplacé, pour bongo va payer 6 000 et les kilo. Et ça va chiffre mouké, na ba papier, mais comme on est en haut et comme il faut me mango na basaki. Vous avez compris? Donc il va mettre peu bazui, on sentir pena que non, tokendaki na concert membre moi to landa leader, moi to critiquer leader exact po. Après si biso ba $600, en tout cas papa chéri puissance. 6 000 francs, 5 000 francs, mais après sur $600. Paye en dollars. 6 000 francs, il y a 1 000 francs, 2 000 francs, mais $600. Voilà, $600. $600, en tout cas, papa chéri, ou là, papa chéri, ou là.
esengaki mpe tofete ti ebongo soki papa chéri apesaka biso mbongo te tofandaka na ndako tocroise babra en tout cas papa chéri merci na yo gratification fin de l'année orchestre mosusu opesi eza baentreprise oyo baentreprise nyonso na suka mbula bota exemple papa chéri moi gratification ya fin de l'année moto akenda fete na bana na famille esala bien papa chéri alakisi biso kendake azalaka maboko pembe motema pembe misu pembe. Voilà, merci. Tu nous as éclairci Bino par rapport à ma concert Nengelekaki. En tout cas, papa chéri, a bêti pena mopa au chaos na fin de l'année. Wana ya robom bezate parce que ba invité tout ya mopa au bayete. Ya papa chéri ozomona pena ba invité tout baye, ba respecter. En plus, il faut que respect makasi vraiment. Il faut au moins respect Zalara. Et repesi bat invitation. Batouana pe baye ba respecter j'ai ekindaka bongo. En tout cas venanga quoi d'appel. Toyebi ke concert na yo pe les gars qui bien mais ba invité venanga Kofi obengisa ki baye te ba décevoir. Papa chéri puissance a beti vena biso Kofi vraiment KO ya fin de l'année. Muta roboya ba KO na aloba jibe a beti Kofi. Aleka aloba après total ndenge na kosilisa ye na tamuke. Donc yo nazoloba eza ba réalité. On a le réalité. Donc, c'est la réalité. Oh, tu as le réalité, c'est la tricage. Na habité. Radia Boutongue, na sona suka. Tomo ke na biso na suka. Kofi vraiment zongela Kofi ne akala parce que papa Chéra beti kawa lali mabe. Azongela ma Antoine nda zalara na kala na. Voilà, en tout cas, en plein reza toujours makasi. Je pense que Ndegonaso Jérémie Azobenga aza calme. Djoubek numéro moi numéro moi délégué la batunyo so ba luka rose Rajab la sexy o bino bolinga ye yasane na terrain numéro nanga plus 243 081 79 68 863 plus 243 81 79 68 863 hein tomo ke na biso na suka na pesi mbote nga na saint papi mwana ndeke hein famille Rajabu Mobimba Dani Baro Kabuya hein mutiambongo mpepe dollar na pesi mbote hein batunyo so balingaka nga bana poto bana risina lela bino nazongisela yo merci beaucoup batu bozwanga mabete na loba papa chéri abeti vient na biso mopao bozwanga na ndenga mabete totali par rapport ya événement donc dès leader o babengisaki ba invité pour ba événement tozelaki na fin de l'année oh Lumumba ba événement tozelaki na fin de l'année yango wana donc il vient na mopa au courage pour obimisela biso mwana o azo peser pe danger fali pour pas oh père yandeni oh Bavaria Julien Waka voilà vient na Julien Waka Bavaria wana mwana poto solo je pense que vient na biso mopa o obimisela biso artiste ya monene fali du Cap la merveille o azo sala rage lelo na monde en tout cas to lobela fali to pesa pe merci na papa na ye mais fali pour pas du Cap papa auti ko beta mafimba mukolo na fin de l'année eza na ngoka makambo ya musique ndenge kendaka donc ya ressemble ezate po biso bapanzisango batu bazela entre les deux leaders nani osala makambo bien tokei tozwi koto toye tozongi koto o a gagné toye tobimisi tomoni faire gola dio na ye na papa chéri o sentir vraiment et ça qui impact à danger héritier ye dio impact ya bajete donc o sentir président Adolphe pe impact ya ba blague te tozo kende na biso Acha Madila yo yebi Carlos Kabasu yo yebi Richard Amelin l'international yo yebi Carlos Kabasu Sir Pauline Lumumba venanga Jimmy Belau Veluizon mbata na Cape Town Veluizon mbata na Cape Town venanga Jimmy Belau na Jobu Nathalie Neymar na Texas ngatike bino mikwa Djoubek ngana ole kananga. Ouais, ça va par rapport à l'image de Tozoloba. Biso sa église au milieu du village, on a parti pris pour ou contre artistes et musiciens. Parce que Kofi Olomide c'est un grand artiste et musicien congolais. Oyo a imposé style, tchatcho. Dans la musique congolaise, c'est pas donné à tout le monde. Bobi Kofi Olomide. Bon, zela Djoubek natike lo miko. Nalanga na bosana. Fali na ba jeune. Azwara tout le monde liste, mulongo pena liste pena mulai. Bolala na se. Dans film oyo kaka yangubu yango fali abeti donc ba artiste et tout ya na ba 5e génération tout ala tsara bango à genoux azofia kula mais papa chéri pe
afiakoli vie na biso mopao vie lala na genou fiakulage donc c'est ça Adel Dioko baku danger yo yebi Rosimbuta Selem Fumu yo yebi en tout cas tosilisa na biso par rapport à Imagane Oloba Kofi Olomide c'est un grand artiste toyoka album le roi Balwa toyoka album le roi la Frankata toyoka album le roi Brakada c'est un artiste asala be mingi pona musique ya Congo mais toi ba legle pe ça mambwa danger faut qu'on apprécier papa chéri Kano vient na biso ouais rançon de la forêt Zengaluketu rien à dire rien à prouver monde entier Zengaluketu zo beta ils ont récolté c'est comme c'est doit faire rigole à l'artiste à beta Bill Clinton à beta Mundibu a auto bimisa disque ya Mundibu pe ya kitoko makasi ils ont pas de travail fabrication pas beta par rapport à image mais na minute yo na image na logique fallait mudache bango tout à genoux fallait acheter bango nyonso à genoux fallait en tout cas coup de chapeau moi je m'arrête ici na pesi mbote na vie nanga Sideman Vienanga Donali Landu na Irlande Mère Mati Matondo Benedict Landu Vienanga Jos Tambo le Sedwa na Bosani yote Yananga Pauline Lumumba Yananga ba conseil au Pesranga Nazoka toujours parce que na mwana maele na yoka mikolo merci c'est nanga Gisèle Biassal Bambo Tebele PDG chez na Londres merci je m'arrête ici mais salutations à tous et à chacun. Merci vraiment là-bas à Londres, bana Mikili, bana partout. Film vraiment au Kofi Azi, vraiment Kofi vraiment zongele Kofi no akala. Papa chéri, afia koli au film bu, talara Kofi so to la fali lelo, to mona yo na sima fali, talara esa la rabiso bien, ba faire pe ba ya ba mundibu, ba fabrigas pe baza, ba héritier watanable, papa chéri vraiment coup de chapeau na yo. Merci na bino nyonso, batu nyonso ba Nolanda biso, na émission na biso film bu na film bu. Na Sivape na moni ve Crescent Bambote Crescent Luvandi Crescent Luvandi Bambote na siba caméra talara yo na pesi vient na Jimmy Belaou Bambote na yo vient na Saint Papi mwana ndeke Christina Rajabu na risi ba na risi la lela bino trop ya trop choisi matata vient na choisi matata maître choisis ma tata tala petit na o Rose Rajabu aleli grand maître choisis ma tata tala petit na yo tala yo alikolo na bango mtapesa mongo na dollar ba euro ba sterling yana vient na tala petit no koto na pesi bino yo sombote ba tonyo so balanda nga Rose Rajabu la sexy o bino bolukaka o bino bolingaka ba émission na bino kitoko nazongi sou merci na Ken Piana merci na yo na espace otiki na espace otigelinga kitoko boye na ba émission kitoko boye to na fin de l'année biso to yambi yesu na kati ya mitema pe na bizale na biso to na fin de l'année 2018 to ko tango na esengo na ba minyonso na ba fanatique na biso nyonso bo s'abonner belé la fimbu na fimbu ba mbote na bino bye.